va aider pour condamner Dadi. Si vous voulez la commission, nous sommes tous dans la poste, nous sommes pas les gens, nous sommes pas là, nous sommes bloqués. Président fait sa ordre, bon fait sa boca pour la carte, il va faire sa pas. Nous sommes aussi nous avons fait sa fiston. Ils sont dans ça comme nous organisation avenue doit okuta tout et salami. To sala ngoni ngo sala kia masumu to sala yane kina biso pe kululu. Fiston mutaki para makambo wana mutu na mutu pasala makambo na ye. Ezate ya mundueri na kululu. Alors, oyo ya Dadi Kambala oyo famille dinami na mbongo nyonso bango bala bezo kuta bango Dadi te ata baleli ata na balabala etali bango bala posala ya toki yana lobi ba ko mema na terrain sosa abu ya na masumu makambu ke azwi mbongo mbongo instrument ya s'il vous plaît tant on a de to monyamo est-ce que vraiment famille va inviter Baroya recueillement et ça m'a bien on est dans une place parce qu'on a pas invité loko bakolé la Dadi ezate est-ce que vous voulez le communero on va monter le on aussi la tiki organisation na bakaba na biloko bayela kibango na mbongo nyonso la famille même de ce niveau je pense que la famille d'une formation Stade Martyr la Boito va installer biloko ya corps ya Dadi Kambala parce que mbongo ya technique na stade la footité donc depuis temps il est déjà 10h Kiseka
Mbote bandeko balandi ya chaîne na biso RDC Comédien Congolais TV. Ngai moumbu na bino Kevin Sidi na kitibo na stade Martyr pour na kozwa ba quelques images en direct ya stade Martyr. Baboyi kopesa baboyi biso to été installé ba instrument ba podium ya kolaya Dadi Kambala parce que NTPC à présent ma somme de prendre ba PC fait technique ya ba fait technique ba futa rapona babiloko ba installé donc ils a vraiment pas si mboka na biso yo tolingani te mais na stade aboyi basala alors na bango bakonzi na biso soi-disant balobi ke bapesaki mbongo 1600 $. bapesaki soki mbongo epai ya bakasécurité ya stade epai ya bato oyo basala babiloko bapesi na bango eloko te batatekniki bango bazadadi mpenza azoméritekolelama na atante mpenza oyo eza lokola zala ya mwana ndeke tokomi awa 16h tobandi kosala boya lobi tokomi awa 16h tobandi kosala bulo nde bulo biso tosalaka mise en place ezali tosala yango lobi na 16h ti tosali te parce que babando benga président Masumu aboyi ya membre ya famille si babengi président bon biso tomonte te parce que balobi ke baza en règle te babi tokata mosala nde tovanda nde bango benga ye po aya basisa bafaire nyonso mais akomi abayambi te babengi Tchakala yambi basololi Tchakala abengi président yambi ne Tchakala nde Tchakala abengi membre ya famille alobi nini ye président alobi azoya kuna banda to bando benga président mutu moko yete tofande mutu moko yete to si tokomi ngala koma 5h tokomi 5h poto tosala contrat ne tozali te yakote ya buto esimba te na 5h tosala mais aye na ye pete eloko moko te ti siko to banda Bozo bandi siko nadati ba 16h. Voilà. 16h. Sala musala yebite mikanda ne bazolo banini eza président Tchakala bapesaki mbongo akuta frais technique si siko bazobenga ye eloko moko te solution moko te biso pe bana batu no yebika bana badebi to koma depuis lobby ata mai to melite ata eloko moko to melite donc tozo kufa ka pona ni artiste na biso mwana mabele donc vous abonnez massivement parce que besoin biloko na bino andilaka nyonso bokoyeba nini ezoleka nasengi bino bosabone kaka massivement na RDC Comédien Congolais TV po bozwa bainformation nyonso tout complet
Non, bon, il y a Dadi plutôt. Vous avez la place, vous avez Dadi. Et c'est que vous avez Chico pour nous, il y a le podium à Mine, il y a le podium au Bruxelles pour nous encore Dadi. Vraiment normal, Dadi c'est Kambala, tout ce qui est la tapis rouge. Le podium il y a beau, le podium il y a beau, vraiment, le podium il y a beau. Le podium il y a beau. Stade des Martyrs Baboyi, Stade des Martyrs Baboyi va installer du loco parce qu'il va foutre 3 techniques à la Stade des Martyrs. Vraiment ils a passé. Il y a des armes qui n'auront pas donc l'espace est insuffisant. Ils a passé peu mal. Ah ouais, qu'est-ce que va bien là? Pinani. Ça m'en a osé le souhaiter. So,